Merci Balandi Osiadikon, merci Nakabuya, merci Nabino Basso. Pour vous confiance au Bolanda émission du début jusqu'à la fin. Tika que ceamba liboso ya Kolanda Osiadi Congo. Beau s'abonner, beau aimer émission et puis beau partager en haut. Ça peut une manière pour nous excuse. Il y a que soutenir chaîne au boy ya Océan du Congo. Il y a moi na boye binde tolobaki na kati ya milulu na biso. J'ai dit au boy par rapport à makambo oyo boza koleka na kati ya seni tokotika te to lobby mais il faut to balanisa makambo wana na ba action ya mwana bozo mona to sensibiliser toujours bandeko bilenge botelema parce que kadima nanga junior alobaki te dans le 24 oyo botozo ba banda enrôlement tozo mituna est-ce que enrôlement yango ba kubanda oka. Parce que tous on a des problèmes tellement ébélés. Parce que entre bango na bango kuna moko ba komi ko swana. Patricia c'est ya machi ya momeno Tshisekedi. Kadima za ba parenté familiale na Chilombo akomeli deni Kadima ke 30 jours au bino boche wana pona makamba ba rollement et ça pratiquement impossible. Yango bozo mona siko kanda place ezo mata. Batu oyo boy bazana besoin bazo a raison ono tala calendrier mais siko soki bino moko na kati kuna bokomi kosona siko biso peuple congolais ya oto so bengi sa ba jeune belé bobima jeudi le 15 tous on a besoin il faut denika dima attendre yena Tshisekedi parce que nous ne pouvons pas accepter élection bozo mona ki élection kozana ngote parce que ngai déjà na bana koloba makambo wana ba élection awa bobatu obo to fungola bango miso sinon Tshisekedi azoluka même biso na glissement ou bien ce qui non ba boy glissement a conseil la biso élection moko chaotique et cause élection moko ya ko forcer ya mwana na zo bengisa bino bande ko na ngai bo soutenir biso to ça na besoin ba bis to ça na besoin bana wana moi motivation moi mai moi nini parce que so ki le biso to bundité boye ba yango que non Félix Tshisekedi bon matabo kita akosa l'élection ya loma ya kanae et puis l'élection wana et comme maman na Chivundu ça peut créer aussi révolution parce que ce qui Félix a fait l'élection na ya loma et que a se proclamer président de la République boye ba yango élection wana batu bako wa yango wana siko boto mituna est-ce que Félix amanoma ki denika dima bo monaki a nini boye elika na kwa boye Félix a sali ba abus belé a violé même ba loi ya mboka. Muto côté mais Félix a sala quitté. Mais biso sikobo ba résister ba maman aussi to telemisi bana. Bana changu, bana masina. Bana funa, bana kin to telema il faut que to barenzela na régime o boy. Ba katisate. Mais tozo za la bloquer pour que notre zona batu o bazo financer biso te. Nana ko financer biso. Parce que l'élection au 2023, il y a un monde qui déterminer soit passer souffrance et continuer, soit et c'est un mot, il y a Sika et Banda. Il y a un tolobi non, trop c'est trop. Toloba qui a un point de presse, maman aussi un symbole qui a un lingala, bolanda qui est au magnon qui m'a kamwana, bana nyonso. Bazaki d'accord. Balobi makambu oh boye. Auto somo ne komi ba comédie Patricia c'est a komela nani Kadima loba boy calendrier moko sala mbangu et puis Kadima sali calendrier wana ça pour autant a vandi sa biro mobimba ya seni pobo mona ke no bat o bo bazo sala loko moyibi bazo sala mbangu pour que no ba kokisaka que no voilà to organiser élection bande ko ngai to fungola miso pamba te makambo zo bongwana makambo zo changer. Ce qui est devant Ngume, Félix a continué bien batala calendrier wana bato ba peuple congolais basa nini basa d'accord na yango il faut ba sentir lumbe pression pour que ba plan la bango nyonso diabolique na ko faire rôler ba rwandais na ko kosa ba M23 ba ba carte électeur pour que ba ka ko voter Tshisekedi il faut doter les loko yango na bozo mona bande ko na ngai tozo senga na mutu nyonso a s'impliquer na makambo parce que bitumba na biniti oboy batu ba osa comme si to ki peka makambo ya bunagana makambo ya est bozo boso na pe que no bombe za seni o bazo préparer biso parce que na politique ba ko bimisa bino loko moko boy koto bo ba osa loko mo o ndenge tozo mona ngo yango to mona awa boy koto bo Félix a négocier semaine passée ma source on a joué
Félix a négocié à Sololi ba représentant M23 en ça discrètement. Si connaît dans ce nani et puis dans la vérité. Parce que moi je pense que ba M23 makamoyo so azoloba ba ngone mutu azoloba vérité parce que Félix makamoyo tout azoloba ono ba corps des autres mais ba M23 ba zo reconnaître ba signer ba corps na Tshisekedi. Ba ndekulanga tout ça la attention to fumula miso. Et puis en dehors de ça parce que biso tout oyebi Emmanuel Macron azolukaya na Kisasa. Emmanuel Macron a pour la négociation au ayel biso Union européenne ça d'accord ambassadeur Union européenne ba komi on ba d'accord pour la processus électoral en boka na biso. Emmanuel Macron a parce ayebi que France c'est comme ko perdre contrôle nango na ba pays Afrique. Et donc à liboso Emmanuel Macron là ba gaz na biso eza côté ya la Kivu. Pas matin ba yebi que bango ba bika kana biso. Ndebo monaki lobby Poutine appelle si kaka France se discipline à mouké. Nano bino ba français bo moni nan té. Parce que bino ba faire souffrir ba pays tiers monde pendant 3000 ans. Bino Union européenne, vous allez payer ce que vous avez semé. Kouré katani na Paris, Molili. Soko toute l'histoire na bango koka no Kouré katani na Paris ba depuis ba 1885. Mais eko ça les machiko. Donc il y a tant de gens que non, tant biso bilenga to so que ne pembe na Russie. Poto yebi, il suffit seulement que non le long Poutine a katika courant na Paris. Bien oui combien de degrés c'est bien lobby na combien gouvernement français perdre ka pour na courant kozanga. Et puis bon yeba que non na minute o baba za kuna na Mali balile makasi. Eux sont que non bo chauffer ndaku makambe bele ya ngwana bozo mona. Ba négociation oyo boye Emmanuel Macron mobile maman Brigitte qui peut kokona qui peut maman na pe nani azoya pour na négocier sur le plan écologiste et puis pour la makambo belé na ba lithium oh boy ba matière première misu ya sike botami na est eux ko permettre bango dans les jours à venir ba développer technologie na bango ba voiture électrique ba makambo belé siko biso ba na mboka il faut to fungola miso côté le Emmanuel Macron na ba français na politique na bango ba suggesti biso ba vandi biso pendant des milliers de ans oh boy Africa et ça la décolleté et puis particulièrement biso ba congolais tozo mona développement en boka bisoté botala le quoi dozana ba kambi bazana lokoso to ba komona kama $500,000 Emmanuel Macron li bango allez bazui ba ke ko signa na bango ça pour autant qu'on se rendre compte que non peuple na biso botande to ça ba condition ba mission ou ba sensibilisation coura coup des ana monter peut-être beaucoup la image moi flou boli biso donc botala mission Emmanuel Macron za nango. Donc Emmanuel Macron so kosaka Tshisekedi bomona nga imilia na COP 20 bomona donc boyebi ba makamwa na tout mais Emmanuel Macron loka kosi asaka na tilombo alingi susu akozo ba biso peuple congolais Emmanuel Macron mukolo koya na Kisasa yeba ngo ke cortège na yo ikozo mabanga yango bozo mona biso bandeko na biso tant to so bisabino que non Europe wana dans les jours à venir crise de kokota d'où il faut bosunga biso na minute obo to bunda pour que no tango bino bokoya kosonga na mboka bo investir ba bilo commissaire bo pesa pe biso ba misala c'est ce que bo mona ka tout moment to bisa bino bo soutenir combat boye et koso parce que bitumba oyo boye tango bino bozana poto peut-être ba biso ba kena na poto ba bosana poto zamboka batu oyo pesa mboka na yo vaut mieux que tu vas investir à mboka parce que de fait que ba kati courant bato misu vana ka banda ko ba niveau ebele ba misu bazaki na kati ya sorcière ba makambo zaki ebele ba sa ba congélater ba biloko ebele bon mona que non Poutine est capable ko paralyser ko bomba même France na mukolo moko ya ngwana bozo mona dans les jours à venir ba lobi Emmanuel Macron a ko négocier parce que Poutine muta fournir ka bango gaz ba nini ba courant yo wana kasiliki pambate alobi na zo tali sabino que non je suis le plus puissant bande konangai to fungola miso tu sais que déjà très lelo obonde boyebi président ya Pérou ba destituer puis ba kangie nde tozo ba kimi akiko bata na ambassade ya Mexique botala ba motif esali ke ba benga na président ona ya Pérou président ya Pérou ba kangie pour na makambo ya corruption mais président chef de l'état Obo Félix Tshisekedi ba signer deal na Kabila a sali plusieurs fois makamba corruption a yena moninga na Vital Kamerhe soki dozaki batu oyo boye le quoi ba péruvien
lelo Tshisekedi kaka pour la griffe ya corruption Tshisekedi déjà lingaka kende mais loko ça va pouvoir moko ya ndenge wana ba marche ya momeno nde bozo mona ba greffe wana Félix azo continuer kozala eloko ya mibale bakangi babengani na président na bango balobi nini azui kaka mai espace ya lac alobi no ba Bolivie basa nini baba na karoleka na wana tala ba Peruvien ba siriki ba bitia yozo mona comme si mboka oyo komi ayo balobi oyo eza acte ya trahison toyebite naza na maîtrise ya histoire d'Amérique latine te soki pe ba Bolivien na ba Peruvien ba bomana obe comment obe ba Peruvien ba nyokola ba Bolivien ba nyokola ba Peruvien là ne moko na yebite ba biyo ko bi mai na biso pesa bango ndenge nini mais pas na biso Tshisekedi très azali azui Rwandais azui Bukavu azui Goma azui nini o ba minéraux na biso alobi bino ba Rwandais bosala nini bokota bana ko exploiter dans la acte ya trahison Félix asali ba dégâts ebele makambo ya ram projet à 100 jours mais ba Péruvien ba tomboki Botang article 213 214 babi ba corps nyonso avant président signé il faut conseil des ministres va examiner dossier wana et le qui na parlement qui na gouvernement mais botala ba corps nyonso tisiki la signé na ba Rwanda est-ce que le kana parlement le kana gouvernement ba greffe ba kangi président Pérou ya mwana peuple congolais totalement Félix a signé ba corps na Rwanda sans consentement ya parlement. Est-ce que Félix a mérité vraiment que mutu oyo boy ba pesa confiance yango bozo mona ba biloko wana tout il faut pesa mona Congo kanda to mona ka président ya Sri Lanka pour ka carburant mati ba jeune ba telema président na kima kinda le ocean Atlantique sur côté ni mais pas na biso bolingi bo trouver makambo nyonso normal mais bozo na ba jeune lokola biso ba mama osia ba ndeko misu to zana bango ba kabuya tolobi totele na makambo calendrier électoral parce que Félix atalisi ba limite na e azu pétrole na biso ya mwanda apesi ba angolais azu Congo nini Rwandais a commissaire direction générale ya Rwandais et comment kuvanda ba via Rwanda comment kuvanda wana na Kinshasa asuki wana te service ya ANR ya Rwanda et comment ça là bureau moko na service na biso de renseignement. Regardez-moi comment est-ce que la trahison de M. Tshisekedi oyo boye biso ba congolais soki siko ke Félix accueilli sur ko sa second mandat et ko sa ndenge nini bande ko na ngai to telema j'ai dit bo soutenir biso na mikolo tike to bi ke période déjà difficile mais na makambu onga na lobby awa boye eza bongo ba M23 ba kokota na kati ya rollement ba ko arole bango na seni pour que ba kene ko voter Tshisekedi na ba ki abo Félix Tshisekedi yemo kwa makambo ya corruption famille na ye kuna pe bakangi président ya Pérou pour na kamba corruption trafic d'influence famille na ye mais ezaka makambo social na Congo famille ya Tshisekedi nyonso ba botola batu ba carré miné na Katanga ba Jean-Marc Kabundu ba Peter Kazadi ba komo benga ye du chef ba Fifi Masuka l'oreille du chef Peter Kazadi du chef Fifi Masuka l'oreille du chef corruption Daniela Tatini ya mwana o fani mwana Tshisekedi ba botoli même ba carré miné ya ba Mai Mutomboki na Katanga allez-y comprendre yango bo mona Tshisekedi azu bandeko na ye Kasai je suis pas tribaliste moi a tchétché bango pour que a protéger bango mais yo muto zangi kurana mai yo mutu oyo boy bazo futa o salaire na malonga te botala eloko oyo boy ya seni o de nikaji mako sala biso soki to telemi te bandeko na ngai boy bango ke to continuer na souffrance misère na biso et kozala toujours ti mukolo oyo boy biso peuple congolais to kozwati mais siko biso to su conscience to bino ba jeune to telema calendrier électoral oyo boy za moyibi Patricia Siaza Muluba ya Katanga militante ya UDPS député na bango wabima ya kada na nini ya UDPS mais atelemeli makambo wana eza ba stratégie ba comédie bazo sala pona nini po ba yiki congolais ta oyo botoza na ngweza ta ba fête ba komema ba distraction et puis bango ba ko profiter na makambo na bango so bala ba koleka quel congolais serait pour voter Tshisekedi mes chers compatriotes botal ba greffe o ba kangeli président ya Pérou na o makambo Tshisekedi da sa repa na biso c'est comme makambo moko. Mais comment est-ce que les Péruviens ont réussi à chasser leur président médiocre? Et puis,
bakangi président bango pour nani pour na incapacité morale mais pas na biso n'est-ce pas que makamona pe et tu sais que des anango. Donc moi je vous appelle totel ma bande kunanga katanga to benga na Félix Tshisekedi bande kunanga Kasa Équateur Bangala bande kunanga ya Bandundu ba Congo Maniema. Nous devons chasser Félix Tshisekedi parce que botala gestion à Félix na 4 ans. Vous allez voir que l'indicateur tout les lotos à dollars et combien 21 000 20 francs congolais et le monde a 20 500 mais dollars et combien 21 000 20 francs. Mbongo zo mata mais bi que bon année oyo boye et ko fait amene ngeni na ba condition pe ngeni bon année ko fait amene on ne sait pas encore. Le pays brûle monte zo pela na mboka. Depuis bato baye dollar de Mokita mais scroll ba frapper balia bato bambongo na débitant on tisike dans pouvoir oh non dollar ekiti ti ils ka stratégie na bango po bayi ba bato mbongo na bengi sibino jeudi tokutana na tongo na gare centrale Denika dimana bato nae ba omona biso liboso na bango bo soutenir biso bande ko ngai avec 2 bus. Moi quelque chose pour te déplacer bateau. Pas matin ceux qui te sali en côté boy ba yango muto konane mutu a rosalate parce que congolais moko azolinga a participer surtout à demeurer toujours dans malheur ou toujours vivre. Mais biso ba Bruno toujours ça la part na biso. Numéro zali wana. Tout cas seulement dans 3 jours. Plus 243 81 73 11 702. Na répété le sous plus 243 81 73 11 702. Ce qui bolingi changement to bunda pour na mboka na biso. Ce qui tolingi pe changement te to tika Denika dima apé sa biso élection o boti tricher dit a ko tricher le sous et puis misère na biso et ko continuer. Alors ngana bino to suki bon moi j'ai fait ma part mutuna mutu o pambami o be Bruno na kotindela bino mwa boy po esunga bino mukolo wana jeudi le 15 bosa quelque chose. Plus 243 81 73 11 702 nana bino tokutani na mikolo ezali koya matondo.